Bon, on a travaillé diable moi mingi nasali ba nazwi ba cours ebele ya magie, nasali ba magie tellement ebele, nasali magie rouge, magie blanche, nasali magie jaune. Yo na travail pena moi ba magie ebele nasali ba satana pena misala ebele. Aujourd'hui lelo toko yebisa bana nzambe pona magie ba bengi yango rose quoi. Ok. C'est ça le problème. Voilà. Est-ce que la spiritualité, vous allez payer ba esprit ou bazaki bat ba kufa nous ba l'autre formation on va aller peut-être convaincre ba ya lelo eza pasi mama Tiffany okili baby makasi omoni ba jeune fille bazokufa ebele po na ntango ya mama biso ezalaki mwana mwasi abanda koyoka kotala mobali abanda koyoka soni me ya lelo baokaka esu soni okoki olingana na mwasi ka lelo direct abanyoko liso bademana nazangi telefone nazangi ende sata banda otindanga nasilisa bango yango chaque fois nalobaka na batémoignage na nga nyonso basi nyonso na banda kolinga bango ntango nazalaki marabu balimbisanga mpe baluka délivrance parce que nazalaki na mission ya kobebisa vie ya bato ebele rose quoi eza nini? Rose eza vie ya kitoko oyo moto akobénéficie na bolamu ya satan. Croix eza malheur oyo kolanda motu na nsima nde babengaka yango rose croix. Na kati ya rose croix nazalaki aja ya satan oyo babandaki kotinda ngai nabebisa bavie ya bato surtout bana basi lalelaka na hotel. Biso tobanda osala nini soki toza na besoin tobebisa vie ya motu soit toyiba bana epai ya motu na kotinda bademo na mboka ebobebisaka ya mbeto ya hotel. Je crois ntango moto akolala kaka likolo ya mbeto wana mbala moko eza kopesa biso nguya totie na kati ya calendrier satanique na kolandelaka vie ya motu wana tia kotika motu ndoke akomi motu na nga à travers hotel. Na komema mwana mwasi na hotel na ntango na komeme na hotel tellement naza na besoin na récupérer sous-vêtement na ye na osala nini tofai na mwana mwasi na kati ya hotel soit na ndako na nga amoni hotel nzoka mbeto ya lali tozane na monde atene ye akoyeba eloko moko te tofandi na ye nga na koyebisa mwana mwasi bimisa bilamba akomimisa bilamba na ye ntango amisi bilamba na kozwa sous-vêtement ya mwana mwasi kati yango na ntango na kokata yango bino mida le seigneur mwana mwasi akosilika mpona nini osali nga boye bon natali esprit na ye nakoloba ne na bino limbisa ngai namekaki yo nayeba ndenge soki olingaka nga do naloba yeba biloko ya ndenge nakokotisa loboko na poche nabimisi ata $100 nalobi mpo ndimaki nalingi yo zwa $100 oyo somba nango sous-vêtement mosusu. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka ndelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makoni. Shalom, bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, chez Nazaréen TV avec la princesse Maman Tiffany Mokwa. Dans cette émission en témoignage, histoire de nous, le beau qu'on a déjà excellent, pour la caméra, pour Abeta Masolango, Lingi Galaki. Aujourd'hui, nous allons à une émission, à Bino témoignage, l'homme de Dieu, le prophète Bernard. Le prophète Bernard a outil na kisangani albaki témoignage ni na banda bolandi mais quoi zo fungola ba porte misusu pour te bozala vraiment ya kofungwama bolandaki na émission
apisaki témoignage ya koko na ye ndenge apisaki kindoki titi abomi papa kulutu abomi mama na ye e sikoyo azolobela vraiment azofaire dévoiler makambo oyo evandisami na betonga mingi asaleli mpe maraboutage alors akolobela misala molili sikoyo na badomaine oyo asimbaki sans plus tarder azelongo na biso tika toloba na ye shalom. Oui, shalom, Maman Tiffany. Merci beaucoup. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, Nzamba Obatela. Nzamba Obatela. Kichase lingi wa. Ah, ok. Kandingo lobi. Okuti kichasa nini? Est-ce que Nzamba liboso ya na kichasa to ya na? Yamba liboso. Ba liboso so iso ni tsoke ozongo. Ah, mais ofanda na fanda te. Nakoya na ngai. Ah, tena ofanda gade. Okokate. Ni loyenge. Bon, ambiance tozali loyenge mais esprit na ngakaka. De omwenzambe aloba na fana me pona bolote na ngatuka ata batelinga ndako yango nini. Merci beaucoup prophète talabande kopesa ona mpote. Oui, merci na monde ache mumba bazolanda biso. Shalom na bana nzambe nyonso o bazwaka ta ya ko découvrir secret o satana sara pona obebisa babina bango. Nzambe apambola bino mingi. Merci beaucoup tokoba na prophète Bernard. Mosakoli Bernard tongeki lelo penza okota na mozindo oyebisa bato nini penza ezalaka ba tozala ba science ebele yo posimbi maraboutage opesa biso nano ba différence ya biloko ebele bato basalelaka na te so oyoka déjà ba secte to mpe ba science ebele bato basalela. Bon, nga na travaille diable moi mingi nasali ba nazwi bakuru ebele ya magie, nasali ba magie tellement ebele, nasali magie rouge, magie blanche, nasali magie jaune. Yo na travaille pena moi ba magie ebele nasali bia satana pena misala ebele. Aujourd'hui lelo tokoyebisa bana nzambe mpona magie oyo babengi yango rose quoi. Ok. C'est ça le problème. Voilà. Est-ce que na spiritualité ozala mpe na ba esprit oyo bazalaki bato bakufa ndenge baki notre formation obale mpe kotravaille na bango? Oui, nazalaki na bakombata na ngai oyo ke okoswana na ngai okoluka soit oderange ngai oloba ndenge olobi na olobela oyo tembe na butu notinda mamboki olobeta ye mpenza na butu bafrape yo soit bakamoli yo kingo okufi do nazalaki mpenza na demo na bandaki kotinda bango nde bao baza koasetire na nga okoki koloba na nga te okosala eloko te okogangaganga no ti olobi ngonga moko kaka na tindi bango na biale bokende bozwela nga na ye bake bazwi ye. Ok. Merci prophète otikeli na ntango po avancer. Oui, lelo nakoexplike bana nzambe rose croix ezani surtout mingi ba jeune fille ya lelo eza pasi Mama Tiffany okili bebi makasi omoni ba jeune fille bazokufa ebele po na ntango ya mama biso ezalaki mwana mwasi abanda koyoka kotala mobali abanda koyoka soni me ya lelo baokaka esu soni okoki olingana na mwasi ka lelo direct abanyoko liso bademana nazangi telefone nazangi ende sata banda otindanga nasilisa bango yango chaque fois nalobaka na batémoignage na nga nyonso basi nyonso na banda kolinga bango ntango nazalaki marabu balimbisanga mpe baluka délivrance parce que nazalaki na mission ya kobebisa albi ya bato ebele rose croix eza nini? Rose eza vie ya kitoko
o mutu ako bénéficier na bolamu ya Satan. Croix eza malheur oyo kolanda mutu na sima nde babengaka yango rose croix. Na kati ya rose croix nazalaki aja ya Satan oyo babandaki kotinda ngai nabebisa bavi ya bato surtout bana basi. Yo mutu nyonso ozolanda nga lelo kanisa malamu, olia mbongo ya nani, olia mbongo ya nani. Na kati ya rose croix mama Tiffany Satan azali koyebisa ngai na journée akokolobela ngai alobi kende na mokili naza na besoin ozwela ngai baindisi ya bana. Nalobelaka ba jeune fille ebele attention, so ozotambola na nzela ozangi mbongo ya transport po mutu amema yo ifo yeba mutu wana malamu. Biso tobandaki kobima na bacercle bamituka ebele bamonaka elekaka awa mingi eza bacercle bamoto oyo bamonaka ezotambola misu ezalaka mikongo ya bato mutu aboma mutu ya balusi ye moto atambusaka ye. Ngai sikoyo nabandaki kobima na bacercle na cercle na ngai na ntango naobima nango nazalaki na condition na koluka bana basi oyo baza na étoile. Soki namoni azotambola makolo nakoyebise nalobi yaka na mema o nakenda tikopa sozokende. Soki akoti na kati ya mutuka na nga zoka cercle oyo akoti eza cercle na ye mobimba oyo bakunda ye nango yango wana deja. E na ntango naotambola eloko nini na banda kotambola na kati ya mutuka nazalaki kotambola na bana na nga mibale na kati ya mutuka. Nzoka bana wana baza wanani? Bana wana baza bapuku. Bapuku kati ya mutuka bakosala nini? Soki ofandi na kati ya mutuka na nga bango ifo baya akoyanga sotia asote aleki likolo ya lokolo no. Nzoka ndenge azoleka koleka likolo ya lokolo no wana aleki na esprit na yo. Na ntango na okenda na komi na destination na okitisa yo na koloba sava ayo moko koyebisaka na ke place te. Soki tokomi place wana atelemisi mutuka yo kiti. Na ntango moto akokita akosenga nga merci yo bino kenga na odemare mutuka te na otika mutu ondile mutu osola telefone na zwi mabele place oyo nyataki. E na ntango na kozwa mabele wana elakisi na zwi vi ya mutu wana na rose croix. Mutu ya ndenge wana soki nazwaki mabele na ye akoki meme kobima ake na mboka mususu et chaque fois akobanda kolota kaka mboka oyo bisone oyo nga nazwa mabele na ye. Ako ake ata Amerika ake France mais ba vision mingi akobanda kaka komona Kinshasa. So nazali mo mabele na Kinshasa akobanda kaka komona Kinshasa akobanda mona ba village na bango makanisi chaque fois akobanda ozonga parce que nazwaki molimo na ye na rose croix na bomi nano ete mais na koutilize ye. Batu ya ndenge ya bongo soki aza neti mwana mwasi et chaque fois na vie na ye akozalaka na kimia te peut-être akozwa mobali baboya na mobali. Soki aza mwana mwasi mwana mobali akofandaka na mwasi te. Et mpona nini? Nazwaki deja mabele place nini oyo iye anyataka. Et Satan bandaki kotinda nga alobi kende na journée zwela ngai sous-vêtement ya bana basi bandeko basi bolanda nga malamu. Na ntango nazobima na mokili na bandaki kobima na beauté ya monde ya ténèbre nayebisaka bana nzambe nyonso balanda témoignage na ngai eloko ya liboso na bomoi na yo yebisaka nzambe loba nde nazobima journée na dominer bato nyonso ya misala mabe. Parce que premier arme ya diable eza domination. Nga nazalaki soki natali kaka mutu na miso boye nabandi koanvute mutu wana. Na ntango na koanvute mwana mwasi Satan bandaki kotiela nga condition mama Tiffany. Ok nayebi te akopesa condition il faut ozwela nga ba sous-vêtement ya bana basi ata 10 par jour. Sikoyo nakotuna question nazwa sous-vêtement o wapi? Satan bandaki koyebisa nga alobi sous-vêtement kozwa ya ndako te kaka o moto alati abimi nango na journée nde okutani na ye zwa yango mbala moko. Sikoyo nakozwa yango ndenge nini? Okobotola mutu pe eloko ne ndenge nini? Ndeko na nga landanga malamu. Na ntango namoni mwana mwasi wana nakobenga ye nalobi
mafie na lingi je crois ka tango ye pa nanga na otale na miso directement na mvute na bi mwana mwasi na lingi yo na sepeli ozala mwasi nanga na kobala yo na bani kolobela ye makambo et puis ndenge yo nga nazali ata mokolo te akoboya lobaza na nzambe kati na ye parce que mutu kezali moi téléphone abi mutu kana uzolo ba etupe na bomoto ba eba kozana mitu mutu ka ezali fami na ba otalo ba biki yozanga na mutu ka Mati Fani je vous dis la vérité omoni to bisika yo sele makambo to zalite to tu na poto yeba ya ona biso ke omoni Satan aka ne mutu mabe makasi nga za na mbongo ya ebele mais aka ne mbongo ya mabe c'est pourquoi bon tolingaka kolobela makambo wana te ya ndenge nazalaki bato ebele bayeba ngai ngakuti na bato mosusu oyo bayeba nga so bamoni nga balobaka misukutu baregretaka bango bakopanda te nga azwi nde vi ya malamu kondima yesu eza nde vi ya malamu wana ezali bavi moko ya souffrance donc mituka ezalaki mutuka te me mituka ezalaki un jour nzambe asunga tozwa bambongo na obengaka yo na komema yo ti na cimetière esika mama na nga kufa okofilme na mboka na bango nzambe asungaka nano nde bato ya kosoutenir mpe aso oyo bazali awana bie tokenda no nakeno mpenza ta ndako natongaka yango tala esika naza kosala major cimetière ya mama na ngao otieli mpe bango kamera obandi na bango balobi na Kisangani te na basoko nano nde na village ya mère nanga esika bakundaki ye po mère nanga musoko bakunda ye na Kisangani kuna siko famille ya mama ezali famille na mombeza ya Kisangani ayebi mpe makambo kasi nde naolobela okotiela batata mwana na bazali otieli bango kamera omona na bino oyoka mpe ndeni baoloba na memi yo na village ya mère nanga nakeno na mboka oyo natindelaka mama mbongo esika nabomaka ye nalakisi yo awa nde mama biso abanda kofanda esika akweyaka oyo alekitala baninga mama bango tila bango kamera esa kutu mpe suku kitoko makasi donc nzambe asunga ezala bien makasi eloko oyo so mbongo mpenza emonani ya babie avio ezala bien te bandeko ya Nazareth bango basakana te na preuve to avance na tokoyebisa bango ke toanga na posa billet ya aller na retour ok c'est ça le problème donc na ntango nakoya nayebisi mwana mwasi aondima na ye je crois nga naza na mission nazwa sous-vêtement nakoyebisa mwana mwasi na bi ndenge eza awa nazomema yo na ndako na nga ou soit na hotel eza nango esika bien ya bato kofanda mais hotel ezalaka mpe lie oyo Satan ntina ya bademo mpona korécupere babiloko ya bato surtout badra oyo bato balalelaka na hotel biso tobanda osala nini soki toza na besoin tobebisa vie ya motu soit toyiba bana epai ya motu na kotinda bademo na mboka ebobebisaka mbeto ya hotel je crois ntango moto akolala kaka likolo ya mbeto wana mbala moko eza kopesa biso nguya totie na kati ya calendrier satanique na kolandelaka vie ya motu wana tia kotika motu doke akomi motu na nga à travers hotel na komema mwana mwasi na hotel na ntango na komeme na hotel tellement naza na besoin na récupérer sous-vêtement na ye na osala nini tofandi na mwana mwasi na kati ya hotel soit na ndako na nga amoni hotel nzoka mbeto ya lali toza nde na monde atene ye akoyeba eloko moko te tofandi na ye nga nakoyebisa mwana mwasi bimisa bilamba komimisa bilamba na ye ntango amisi bilamba na kozwa sous-vêtement ya mwana mwasi kati yango na ntango na kokata yango bino mida le seigneur mwana mwasi akosilika mpona nini osali nga boye bon natali esprit na ye nakoloba ne na bino limbisa ngai namekaki yo nayeba ndenge soki olingaka nga do naloba ye babiloko ya ndenge nakokotisa loboko na poche nabimisi ata $100 nalobi mpo ndimaki nalingi yo zwa $100 oyo somba nango sous-vêtement mosusu lokola bato bamonaka mbongo na valeur koleka nzambe akokanisela nga mabe te omonaka $100 atali yo sous-vêtement asomba yango mosusu $5 non na $5 momba na bénéficier alobeloko te na tawa na directement akosenga mpe nga pardon nga mpe nasilikaki te nga mpe nayebisako kaka elaka bon tobomi mo tosave silisila ok siko nga na okushe na mona mwasi ana te je crois kaka na ntango ya sous-vêtement ekatani babenga dia na telefone kosala eloko te nakoyebisa na lata bilamba lelo naza fatigue makasi zwa su $20 oyo bongisa
suki na opesa rendez-vous mimi tokokutana hapo nini boya ngabi te amone babenga swati bana ko provoquer ata appel moko babengi nga atika me libre to sola ta beza yaka no kito ya wambongo na batindele opela shina nga moeto rate ezate biso nyos tokolata bilamba akolata pe susu vetima ta ko chango sona shakos nae sakine muke tobimi ngape na okenda ne mbangu teke pesa nga susu vetima te tobimi na biso biet osimbani loboko tobimi watu toliaki tomelna biso tobimi na tango tobima na kaka na porte hotel nde na ebise mafia nalingi mingi eske ko kabela nga susu vetima no nakenda nango nataka kanisa ko lokola papa yanga problème te zua tango apesi nga sous-vêtement yo mo pesi njoto na rose eza nini rose eza $20 wale ndi rose yango wana $20 croix eza siko malere oyo kolanda mutu na nsima nabenga yango rose croix donc rose elengi $20 yana oyo yanga mpenza nde yeyo mutu na nga yeyo petit tokokoma niveau ka bana basolobaka nga na shina kane mobali wana siko koloka maele ni biso banokende po tobebisa bya bana basi wana na tango nazwi sous-vêtement wana na memi yango na monde ténèbre mwana mwasi ya ndenge wana yango mona asengaki pardon avant na basi na bandolinga ata toboyani na ye ake libala mosusu eza na basinya kobanda komona mosusu ekozalaka azwi zebu aboti mwana kufi akobota yango su bana bakozala mayele bieti parce que sous-vêtement eza vi na ye mobimba nakoko condamné na maladie akozalaka yango su afandi boye na kati na ye ere moko azosentir ondire aoyoka charge bato baoka bacharge ondire amemi eloko kwa babiloko moko eza na mapeka swati na mutu na ye mosu okofanda boye ozosentir mouvement ondire bato baoya bazwa deja vi na yo bakenda nango na Rose Croix na tango na waloba wekanisa malamu mama swati papa parce que eza basi ba travailler Rose Croix to koma ba grand-mère bayaka kolinga bana mike ba biloko ndenge wana abelaki balala sikoyo tango nazwi sous-vêtement na kenango na BBC vi na yo kanisa malamu otik nani akenda lelamba na yo mva musubo lingana na ye kaka boye alinga yo akobala onzoka bala piote akenda na kilote na yo akenda na sous-vêtement na yo akenda na ndisi no moko akende eloko wana kosala nango nini peut-être olanda nga vie ezobeba nzoka bakotisa yo deja na kati ya monde ya Rose Croix rose eza mbongo oyo banda kolia neti nazalaki na maji moko tobandaki oyo naloba yango lobi ya style ya bato ya kolokota donc ezalaki nazali na style mosusu ya Rose Croix nakozwa mza mbongo na ngabo na déficit bandosela yango mombongo je crois que atango osela mbongo na ngaso bandosela yango après 3 mois nayibi bozwi no nyonso nzambe atitaka na kunasi ya moyo après 3 mois nazwi tout ndo mona bato musu na comprendre te banda azwa mbongo swati ali kilimba banda mona defe mbongo pa mutu ame makambo esimba de mutu wana aza na mbongo neza ya Rose Croix apesi yo Rose Croix a récupérer nyonso yo tika siko mutu amalere siko na kati ya sous-vêtement okenda na ndako nganga ozwa mouchoir photo na yo ozwa soso ozwa sous-vêtement eloko no moko tika yango na ndako nganga okenda komikaba yo moko saki oyeba nganga amelaka pardon sata amelaka makila soso te sata amelaka makila nyama moko te mutu akosa yo te tango ye na soso epa nganga omemi vino na Rose Croix molimo na moko nde tokozwa yango tote yango na kati ya soso yango mona tobisaka tolongola lipapa na okota longola lipapa na okota eza po tozwa salite ya makolo na yo etika na temple nzoka Bible ezoloba boye oyo mutu ayaka epa Yesu azongaka ndenge nini ayaki te c'est-à-dire tango ye epa na Yesu okochange bénédiction okozonga nango malade kosila epa ya diable ezalaka nini oye na bénédiction yo okozonga nini na malédiction. C'est ça le problème. Okobi matin nengo yaki, il faut eloko moko tika. Je crois okota na ndako nganga, olongola sapato nyati temple na ye. Kaka nengo telemi wana, vino Mbappé tikali wana, c'est-à-dire basombi vina yo na niveau Rose Croix. Lokwa nazali kozwa ba sous-vêtement bana basi.
na kokabola omba mibale ndamu na pesi diable ndamu na pesi demo na bengi na kombo babengi na koma Marima Adala. Marima Adala akobatela basuvetima wana mwana mwasi ya ndenge wana bakokanga pe kobota. Okay. Akoluka bana akozwa bakisi bakosambela pona ye aobota te parce que sous-vêtement na ye eza kuna bana oyo ezalaki abota biso tozwaka bango bakendaka na monde atenebe. Nazali ko traverser la Rose Croix bakoyebisanga balobi kende kokangela biso ba photo magique. Photo magique okokanga mutu ndenge nini? Photo magique okokanga mutu ifo atika mutakala ni ndenge babota ye. Na tango nako ya na mwana mwasi nako bisa bilamba bazui appareil télé dynamique batie nazui photo na kangi mwana mwasi wana. Na tango bakangi photo directement bakoloba nanga ko coucher na mwana mwasi parce que un vrai marabout pour coucher na mwasi faut balobele na monde ateneme. Na tango nakoboya coucher na mwana mwasi wana nazui mbongo nanga na kabeli soit nakozwa mwana mwasi wana pona modiri ye nazui maboko nanga na banjo simba mwana mwasi songi na simi mwana mwasi ya maboko nanga na banji ko popé parfait ya malédiction un jour soka zui libal mobala banda koyoka esolo ndeza na ba prepara bana basi bazala bayoko solo bembe solo moko ezoya mutu moko asimba yo apopa yo parfait akindoki na tango na kozwa mbongo nanga na pesi ne bana basi yo bomona babeta ya masolo babi mobala na zayuma na China ka embongo ngabu so na ke na dila ke ba 20 ba 30 azayuma te amushina nanga te ya za mushina note asha kanga photo magique tellement bénéficiaka na photo ya kanga alila ka mbongo alila ka étoile na yo yozo dia muke wana ekokoma pe na moma moko ausala nini autika yo akoboya yo nde bato wana biloko mona baotambola azotambola na mokili oyo aza déjà photocopie original ne setika na monde ateneme. Okay. Okomona azalaka moto me azala te nde bato abongo siko so na bina bebisa vi na ye na tia ye penza na sasike na nyokola ye nde bato andenge na komonaka na bomoi na yo soki bakanga o deya photo magique matifani okoloba likambo eza bie me na mato ya bato ebimaka mabe okoloba likambo eza bie na mato ya bato ebimaka mabe et puis deuxième signe mutu andenge ya wana bazwi ye déjà photo magique aza wana topesa conseil ayokaka te conseil bo ayoka te ya za moto te na mokilo atikali déjà photocopie original na ye ekei na photo magique eza misalo na banda ekosala mpona kobebisa bavi ya bato ebele nga na banda ekosala ndeni soki siko na ngi naboma bana basi awa nde nazali koboma bana basi ebele na osala nini nazalaki na esprit ya serpent ya Tivo Anaconda na tango tozana mwana mwasi so na ngi nabomonda 3 jours nakoya toyambani na yo liboso na nga nalati esquelette esprit de mort na tango nakoya soki toyambani na yo directement na transmettre esprit de mort na kati ya nzoto na yo na tango na transmettre esprit de mort esika na yo nakozwa bizu na pesi yo soki na pesi yo bizu lolemo ya ngano ekutani na transmettre o vene ya nyoka na tango na kotransmettre o vene ya nyoka okozonga ndako na yo directement kobanda koyoka nzoto ekoti yo malili na tango nzoto ekoti yo malili ezali ya basigne na kosigner demon na bimemelanga esprit na ye nazwi esprit na yo eye na kotisi yango na kati ya soso ubi eloko moko na tango na koti yango eloko moko jour oyo nga na koloba lelo nde na oboma na koboma mutu wana malade ya molai te malade ka muke moto asani ya kufi soit na kotinda bademo abenga ba shetan 12 malheur bakoya bango bazala siko bakulu na monde ateneme baso bako betoli bende ya moni bato bele obolo bakakufi na tension asali crise ebele bademo ya shetan 12 malheur nde baboma bato bango bamani nde ofandi pa boye na libende abetio pa ndo mwamba moko moto aganyika na kufi akufi ana kwei moto akufi babeti ye libende ya butu ozo comprendre. Okay. Na tango na koboa kilo vene ya nyoka quelques jours quelques mois na sacrifier mwana mwasi wana mususu na banda ko cha bango banyoka na libumu akomomela bana oyo koloko ezoloko ezotambola na nzoto boko coucher na mwana mobali wana so boko coucher akoboa kila o vene ya nyoka na kati ya libumu nayo soka aboa kilo vene ya nyoka na kati ya libumu nayo okobana komona chaque fois
zemi ko bandolima mwana mwasi ana libumu akoko zwa zemi elimu o mwana mwasi mwana mwasi azwi zemi bimi soit ba nyoka wana akobanda akomela kabana akoluka kobota te parce que adiana serpent akati libumu na yo et chaque fois kobanda koyoka eloko ezotambola na kati nzoto yana mobali moko olingaye abwakela ovena nyoka na kati libumu na yo lokola abwakela ovena nyoka na kati libumu na yo okomona ba symptôme wana nzamba lola pambola mutu ozolanda nga eza siko na ba mama na osengo mama Tiffany olimbisa nga po tozolinga to faire voir bana nzamba ya sikoyo na ba mama misusu mission na bango ezalaka nini mission na bango bana Rose Croix il faut balinga kabana mike mama mukolo ana mbongo isenga ifo alinga kabana mike bano bazana senae bano bazana sene bao ba utiliza nini ba utiliza ka esprit ya bana wana puis bakisela bango makasi azala et puis basala ka nini balukaka bazwa ba étoile biloko ni ezana kati ya bana wana et je crois soki bolinga na ne akabila kwa mbongo ye mission na bango ezalaka esengi fo bazwa suprême ya bana mibale na tango zo coucher na mama wana na ndenga kindoki bango bazali kozwa ba verre moko ezalaka pembe boy ba verre verre kotia mai pomeli bakosala vocation akotia ngo na nzoto ne ya mwasi soko coucher na mama wana ozwi suprême no bwaki na nzoto ne ekenda na nzoto na ete ikokota na kati ya verre wana soko koti na kati ya verre wana à quelques jours pardon so bobimbo sisi na ye yake yoke ya kobimisa verre wana ndenge kindoki azwi suprême na kati ya suprême ya mutu étoile ya mutu ezalaka ya mwana wa kobotama mbongo ezali makambo ebele ezali siko ye akozwa suprême wana ake autilize yango sata azwi mbongo apesi ye et jeune garçon ndenge wana soko bima na mama ndenge wana aza na kati ya monde ya Rose Croix abendi bozwino nyonso okobana komona oza jeune garçon ozobunda mais osimbaka mbongo wana esalaka musala te okutana na mwasi ya mabe olukaka musala emonanaka te omataka grade te eya na mutu moko abendaki deja étoile na yo rose eza mbongo na yo obandaka kolia croix eza malheur oyo sata atiaki yango pona konyokola bana nzambe c'est ça le problème. Merci beaucoup mais makambo wana mingi eza na ba milliers ya banani ya ba musicien eza mingi na ba milliers ya banani mutu nyonso aza na monde molili tokoya kolobela pona ba musicien pe ndeni ni musicien azalaka il faut abima na basi ebele po azala succès et puis marabout et puis tokoya koloba na bana basi bamibimisaka bandumba bana baso bamisaka bandumba na deuxième émission tozoya po tolobela comment expliquer prudence mibale basalaka mission ya prudence eya na mokili ndenge nini tokoya yango na deuxième émission. Na émission tokolanda tokolobela biloko eza batia ba prudence bana basi bamima bandumba bakorabulaka bamarabu ndenge nini bakorabulaka pasteur ndenge nini ezalaka ndenge nini faut ko faire voir bana nzambe po bayeba osema makambo ebele makasi mingi makasi penza makasi nde naza mutu okutana mpe na mwana mwasi moko boye esimbi te nayebaka jeune fille moko na mema esiko na mutuka ntango na memie na mutuka bazaka na aleki na ye nazwi mbongo na kabeli ye ntango na kabeli ye mbongo bazongi directement ye abandi kobela ntango abandi obela maladi leki na ye sikoyo ayebisi baboti na yabi te ndenge tokendaki papa moko mponga bana baluka bilongo ya bato nyonso akabelaki ya mbongo solo ebolielaki na tango alobi bongo ke bakabelaki ye mbongo nde bamema mwana mwasi wana na église basambela na ye nde mwana mwasi anabika sadi leki nde mutu amisa secret so leki ne aloba te ndenga na boma ye nakuta na ba conséquences ebele nayebi mwana mwasi moko to bando lingana na ye aza na ye nakotanga mpe kombo na ye mais mwana mwasi wana ezalaka soki na bengi ye boye soki kaka toza kala te da 2 minutes nakoka apele ya Lucifer abenga bimisa ye nini
ti ba pesa na koncha biso tiki mwana mwasi ate okufa mwana mwasi amitungisa po nini oboyinga pona nini oboyanga abandi olobalo sadi eyelakisaka yaya soki oza na nzambe ya mobali mosusu ya mabe akoya peno bakoyebisa ya chiko okoluka rezo likambo boyana oyebaka kolela ela nzoka kuna na monde na bango baomona ke danger moko amataka obapuse pembeni. C'est ça le problème. Okuta mambo ebele. Merci beaucoup l'homme de Dieu tokomi mpena kokita na suka ya émission oyo po totikela ngonga opesa na liloba na suka. Oui, donc oza wana okenda ndako ya nganga bazwa bamai basukola yo basala cérémonie moko bien aimé numéro na ngai eza yo oza na baproblème bato ya baproblème benganga na problème na yo nzambe alimbaka likambo ya mutu te nzambe atindi nga po bato bakangolama benga ngai na kosambela nzambe mpona yo na kopesa baorientation okolongwa na calendrier satanique benga ngai na numero wana omoni bakomi invité numero na ngai yango oyo plus 243 82 93 50 557 plus 243 82 93 50 557 84 30 17 574 wana numero ya prophète Bernard Muzati mikolo nazano na mboka Kisasa tomona na mama Tiffany Kalate na kozonga pali nyemie na kuwaka Kisasa yenu iko na kusudi sana fomi nirudie pali nyemi na kuwaka donc benganga epuna seng na bana nyonso ya chaîne mama Tiffany bosi angapwa bosunga pengai bosabone na chaîne nanga Miracle de Jésus-Christ TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Na pesi mbote mingi. Na maman Dada Ndimbu. Samedi. Oh, déjà na Belgique. Donc, nous salons encore les Obanda. Papa J. Ndimbu, le pasteur. Kola Pambolayo. Na le Ward de Noana. Zamba Pambolayo. Makasi. Maman Betty Kokele en États-Unis, Nzamba Pambola, Papa Guy Labala na Afrique du Sud, Kolosu a Salela Obola na Lubota na Mobimba. Pourquoi pas aussi na ndeko na nga bobe moko nika depuis les isa. God bless you. Bana Salvation Ministry ni surtout na limino mingi. So ismasi azongite tokutana mikrozo ya ciao. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kandelobi